Papson Mapungi, au monde qui est bien. Ailleurs, on va te là qui a donc Marangoy qui est bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. This is London. This is London City. Merci Nabino Nyoso Obozu, vraiment les paroles Nabiso, Nakatina, émission Nabiso, bien entendu, na tout ce que tu na Afrique et toi TV avec Macky Zembe, Ken Piana, donc film na film ba ne kona na si micro le belé mais balobi Belgique awa balobi ke no me des athènes souka a pena donc souka bon moni biso za awa to mon to na Macky Zembe Ken Piana bonjour ni kona Macky Zembe. Ouais, bonjour Jean-René, bonjour Ovocha. Donc bonjour na. Bande cognon surtout bonjour Andabiso partout à travers le monde, tous en Belgique. Voilà. Donc merci na yondenge Obensi Kato solo là. Là naza mwana ya prophète Emmanuel Dodi, naza leki ya bayaya neti ser nanga Poli Lumba RDC Monde. Nga nazali mwana ya ba vieux Luzon Mbata. Donc oncle Patrick ya misi ya mama Julienne Ngongo na pesi bino bambote belé. Vraiment merci Macky Zembe mais na bangi moké parce que na mona ki vraiment na conteneur moko awa na bi mais Macky Zembe mais problème ça ndeni ko bino ba chayer ou bien ni bangi singa o moto la libanda beni ko moto za proposer makambu ya conteneur René Robert ngo mwa sima nga na boyi nanga na mboko na poto na fandi baba ndobenga nga mandia na bebisa réputation nanga ka boye na boyi nanga na kenanga ko soutenir ba businessman sape musala ngo te nga na bebisi musala te omoni lelo na ko bande nini tozana ba grossiste ebele o baza awa na poto nga na kenanga ko soutenir ba grossiste na sala promotion ya ba grossiste oyo batekelaka ba détaillant parce que kuna na kozala nanga mandia teke ona finga pe grossiste boye pona tombola grossiste boye te mondi ya musique nde oluka okiti safere potombola fali oluka tombola fali okiti sawera omati sawera okiti sa jibe okiti sa kofi okiti omati sa bozi bozena non oza mondi ya business comme ça likambukaka tolobelaka ba produit oyo eza na kati ya business na biso omoni bato mosusu depuis ya poto bamona nano Porsche bato nano bamona parfait ya Porsche te mais René parfait okomona yango Porsche na fongola yango awa te nga na préféré na suka ya émission soki tosilisi tokende kosilisela émission na dépôt place baoteka pena biloko. Ok, merci Macky Zembe. Merci beaucoup Macky Zembe. Mais totiki na nuana toye na mama na likambo oyo ezala mincho Macky Zembe parce que vraiment to moni to ki stoyebi ke non de la forêt au beta autometa salle oya lobana era kala ke non voilà eza salle mythique donc ils ont une prophétie pour aller quoi. Au beta na Forest nationale le 4 juillet 2026. Vraiment abeti mais l'autre qui chose que non mukulu jimem piana na si na habité date so habité mais à obeta na accord arena. À J place il y a 20 000 places mais au lobini. Bon, le 14 novembre, le 14, ce qui nini wana, zelana lukana date chango bien René. Oyebi JB makambo ya JB il faut to lobango parce que peuple congolais eza pasi pe mawapo mboka na biso ezokende na kokufa likolo ya ba JB oyo. Mais azar mais yo tikama na loba le 14 novembre JB le 14 novembre JB ko beta na accord arena place il fallait abetaka faire go la pa uti ko beta sikoto yoki JB mpiana atie libaya. Bon ezanango mabete JB za artiste bazozela e Kongo mobimba bazozela JB bana poto ebele bazozela JB abeta awa na poto eza nango mabete. Moi je pense
baluba oyo baza ebele ya baluba wana bakosomba babillet toboyi na biso te mais mboka na biso peuple congolais Jibe Piana aza artiste oyo aza na album na marché te aza na eloko te donc Jibe Piana azobeta concert ya koprouver mokili ke azoprouver na nini zela ba expliquer yo Jibe azobeta concert moko boye ya kolakisa batu ke non wera abetaki alingi alakisa batu ke non bangonde bazodirige mboka na minute oyo bangonde basimbi pouvoir yaya elobi nini oyebi toutaki kokritike concert via na biso mopao mokonzi azwaki na stade du roi de mboka na biso eza agressé mboka na biso eza na guerre basoda bazolela kuna ravitaillement eza te l'état azokipe basoda bien te mais l'état na biso kaka le même l'état ezofinanse baartiste musicien baya kosala baévénement ya minene l'état congolais zela nasilisa l'état congolais akomi kofinanse mbongo mpona basentiment etali bongo musique l'état congolais azozwa solution ya makambo etali basali musique ezonga na poto ambiance ezonga na poto babar na Kinshasa ekoma ebele dans l'état congolais mbongo ya l'état na biso eza mpona kosunga peuple te peuple na biso ebanda mpe kolia bien te eza mpona kosunga bahôpital te yaya na ute zela vene nautaki komona video moko na Congo badocteur bazorevendike salaire bazozwa te badocteur bazosala grève bamedecin bazosala grève bapolisier bazozwa mai ya kantine bazosopela bamedecin oyo bapretaka biso nzoto yaya naza na kanda soki lelo ngai naza na kanda boyaya bazwi bamedecin bazosopela bango mai na nzoto bazwi bamedecin bazobeta bamedecin fimbu bazobeta bamedecin fimbu esalemaka te kaka na kati ya Congo nde biloko bamedecin bazobeta bango fimbu bamedecin bazosopela bango mai mais bazozwa mbongo oyo bamedecin bazoreklame ke tozotraite batu tozosala nyonso mpona kobikisa babomoi ya batu nzambe na ngai bazofuta biso loko te mbongo wana bazopesa yango kofi akende kobeta yaya mbongo wana ifo bafuta bamedecin bake kofinanse jibe ya kobeta awa na Paris la Défense mbongo oyo ifo bafuta bamedecin yaya mboka oyo bandeko na ngai oyo mbongo ya bamedecin ya mboka bamedecin bozwi bosopeli bango mai bamedecin bozwi bosopeli bango soyi siko mbongo na bango bazolela bazobotisa bamama mbongo ya bamedecin mbongo ya baprofesseur bolobaki totie classe ofele baprofesseur ya katoliki kuna salaire ezozala su te mpo mbongo bayokanaki leta apesaka na baekole katolike mpo bafuta baenseignant mbongo wana ezomonana te mbongo wana nyonso basopi yango na bastade ya kofi basopi mbongo wana nyonso na baakor abena ya jibe sikoyo medecin oyo azotraite mutu nzambe na ngai namibwaka ubie namitumba nzambe na ngai nakotamaki na Kongo mpo na nini nzambe na ngai comment ça fait-il médecin un docteur akoki kosenga mbongo na ye po atraite bato kitoko médecin aza mutu balengelaka mondi mobimba médecin aza mutu oyo yaya yo monaki imanzi wana te bazwi bamedecin basopela bango mai mpe basoda zela kasi yo seke bino bamission na bino boyaka kosala awa bozalaka mpona kokotela bapoliticien yo olingi oya awa
olobisa ngai bilobaloba tokumisa jibe ke jibe azobeta ko arena jibe azobeta ko arena na mbongo ya makila ba medecin ya mboka na biso jibe azobeta concert na ngai azobeta na mbongo te de la forêt azosofri na époque oyo oyebi bien injustice eza na mboka na biso tribalisme eza na mboka na biso balingi wera te wera babengaka ye kabiliste wera balobaka te moto azalaki na kabila mon frère bamedecin ya mboka na biso un médecin azoréclame salaire azofutama salaire te bamedecin oyo basoignaka biso na bahôpital comment ezotinga bamilitaire pour frapper les médecins vous les Congolais vous allez me voir vraiment bakizeme merci est-ce que au monde na kati na monde basi babeta médecin te babetaka te siko bosi mbongo wana oyo efale bofuta bamedecin ya mboka na biso bokende kopesa un individu un individu qui n'a pas même terminé l'école humanitaire comme Zibe. Vraiment, mais à chaque diplôme, tu sais, mais la réalité, mais on est même ça dit. Un individu qui n'a pas étudié l'université comme Zibe, vous prenez tout l'argent du pays, l'argent que vous pouvez payer les médecins. Vous donnez ça gratuitement. Vous avez dit mutema, on émission tozo sala, tozo sala émission ba hypocrite. Hypocrite la lobby. Aïe 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 aïe. Au moins ba yé pour faire on dit les manzaka, pour faire ba to pour la cola na deux ambongo, on y a quelque part. Mbongo euti quelque part. Siko bino bolobi wera toko financer ete wera azali kabiliste wera soki aye akoya kotiela président eloko ya mabe bolingi koto wera ayaka pembeni ata ya président te wera bazofinance te kofi abeti fali mpe asalaki awa ayengi bamile ezobima nango bamile ezobima epamobilise siko pourquoi deux poids deux mesures deux poids deux mesures pourquoi est-ce que conseil soki ekobetama awa conseil ezobetama bien sûr bamoya la bonne musique bakie kuna ezali te soki président na biso azalaki komelamela na babaro ya poto eza te ke basentiment wana bazongisa basentiment wana mpo ye bazalaki moto alingaki ambiance badeko na ngai oyebi ngai depuis namonaki image wana ya bamedecin mpo ngai papa na ngai azalaka soda me azalaka munganga ya bamilitaire parce que biso bapere na biso nde na baguerre bazalaki kosoigne soki soda azwi lisasi baopere soki nini pere na biso mosala ne yango wana ozokompane papa na biso azalaki mutu ya bongo ya kosoigne bapota kolongola babali na makolo mosala na bango yango wana siko kotala mosala ya papa na ngai asalaki bamedecin bongo ya oyebi motema pasi oyo nazoyoka na otala bamillion oyo bazobimisa mpona kofinanse musique naotala bamama oyo baoteka na babalabala otali image moko soda azwi biloko ya mama soda azwi biloko ya mama soda azwi biloko ya mama leta kongola alobi okuti mama azoteka biloko na balabala bongo zwa biloko na ye bambango nyata namoni image baonyata biloko ya mama mais sikoyo mama baolia ndenge nini ese misala eza bioni oyebisa bato pe bayata biloko na bango okoluka mania mosusu te voilà bazobeta tofandi na bapays moko boye oyo bagouvernement ya bapays oyo tofandi baza na susi basengaka motu mingi soki olingi osala activité olingi osala commerce salela biso lettre ya projet na yo oza nango l'état aza tout prêt ya kofinancie yo okomona awa peut-être omona boutique moko boye moto asali boutique na ye makambo nyonso tu mais soki oke kotuna financement ozwi wapi aoyebi so abi financement oyo l'état moto afinancaki nga mpona sala yo yebi bakermes ebele ezosalema na mboka oyo na moma bavacance baoyebi so na kermes oyo bafinancaki ye na l'état autant oyo mpe bafinancaki ye autant oyo mpe bafinancaki ye l'état azopesa bamoyen epai ya petit peuple bato baza na baprojet ya bien mais biso nayebi te soki problème ezalaka nini soki baloka biso nayebi te yeya mbongo bapesi jibe mbongo balwele jibe sale eza mbongo
eza mbongo ebele. Mais oui, mais Makise mais na lobby mais même match peut qui financer donc match ne ba ça. Te match eza problème te, match eza coupe du monde. Match eza coupe du monde. En plus place tolongwa ki wana, obika bafutaki Congo 10 millions d'euros. Ah mais c'est bien. Ozo pas match eza problème te, biso toloba makambo yo. Ya ko financer neti concert o bo financer ki ya Kofi wana sali pia kabiye pete kamite loko te. Eza perte le ta sali. Makise marobi manani ko faire au milieu après ça message non a ozango nyoso te, ozanga ndam. Te koloba biloko ya bongo te, Kofi azwaki. Après ça qui est quelque chose. Kofi azwaki voilà, Kofi azwaki nyoso. Donc tokende place na conteneur. Tokende kosukisa na conteneur. Kosukisa na conteneur comme ça bona. Tokende na conteneur bande ko botala na bae makambu ya Congo botala deuxième copie nanga na koti, ngama ramba musique et nazo gagner langue eloko te. Botala moi copie nanga na koti, andao ya musala na saka relele. Na komi nanga shaer yaya. Na komi nanga shaer. Na komi nanga shaer. Tokende na conteneur. Tokende na conteneur. Tokende na conteneur. Ça va, mais le la moni a combien de conteneurs, mais la seule compagnie était en fait Makise mais bonjour. Ouais, bonjour René. Likamuni ni papa bano bangisanga nini boyo. En tout cas René ndeko na ngai na sayo musala na biso to sala. Oui. Bande ko balanda biso ebele. Mais bangisinga zela nanu. Okutinga na conteneur. Na kotina musala ya ba conteneur. Bande ko zela to kene balende. Oyebi ke to komi ko finga matro na kati ya réseaux sociaux ba komi ko zwa biso nete ba mandia. Mais bio ko za mandia anti. Ngai naza mandia te bana ya Congo bana ya monde entier na jire liboso ya Nzambe bolongola nga na liste ba mandia parce que ande ya musala na biso ya ki YouTube toza bato pe ba ouverture eza awa na poto ebele aka kozala muta réseaux sociaux okosala pe makambo ebele mais neti musala l'état ou bien nini te na osala musala l'état mais neti ba weekend na koti na nga na business na okopere na ba businessman ba grand grossiste parce que na Congo na biso bato baloba misala ezate il faut ko créer les ba congolais misala ba congolais mso akoza na mwa fone ya $10,000 il faut ko l'accès que $10,000 wana au multiplier ngo ndenge nini c'est ça neti na zo coopérer na ba grossiste ya minene surtout totali tokena na makambo tali ba parfum papa nga sasa papa sasa yebi makambo tali ba parfum oh neti za parfum millionnaire donc awa eza maison ya ba grossiste soki oye ba kotekelo mso carton aboye sa qualité ya bo ministre kosomba président de la république kosomba mso kosomba eloko aboye mso na se ya 20 €. Aujourd'hui mso 100 pièces 200 pièces parce que awa toza na stock il y a plus de 40,000 parfums il y a des marques on se comprend donc numéro 1 biso kaka to ko afficher ndeko na boyi lobi na kofara mobola basekanga ke bango kaka bisenga senga ngana loba bino pe bosenga trop ngana loba na ko flatter musicien moko te na ko kumisa musicien moko te ke sali eloko te ngana kumisa yo sala musala na yo bien na ko lobelo po ngana lukaka mbongo na ngana basansi tout na sala musala l'état na ko pere pe na ba grossiste ozoko ba to ba parfum c'est là awa tiko yo to za pe na ba parfum mususu Pascal Morabito Pascal Morabito donc Pascal Morabito biloko bomoni awa donc eza makambo ya kokosa te donc ndeko na ngai tala Pascal Morabito yango yo omoni ndenge ezali donc omoni biloko tanga ko ba karton lisusu wana chango ko tanga ko ba karton wana lisusu tanga awa zala zongisa oza biloko to sena ba congolais oza na ba possibilité Pusini donc yango yo la bouteille vraiment kitoko bodo bleu Makise mbela moni terrible ozomona neti ba biloko ba ministre na biso ba député bato pena ya classe ya Congo ndeko baza ebele ya classe donc ezaka nati détaillant ko kiko ya awa bobenga na numéro ozala na Cameroun ozala na Grande-Bretagne ozala même na Belgique ozala même na France partout dans le monde obengi na numéro ezana parce que za business mobibanga na koti awa baba oza ba million bansege na moni liboso ba contrôler ba Makise c'est nini oza ba million ya tala parfum onan tala nam siko omani tous les marques ya parfum na zola kisayo ba marque au fongola boye voilà tala ndenge ezali système nango ko bimisa
vraiment bandeko na ngai omoni ozomona awa baparfum na marque donc momoni ozomona donc bamarque ndeko na ngai donc dala balola sikoyo chaque parfum ndeko Jean René chaque parfum oyo tozolakisa neti boye eza 20 000 ka ye na ye 20 000 donc oyo ezali Porsche Porsche bolobaka mutuka Porsche eza cher siko parfum nango yango ya original mais awa eza maison ya bagrossiste etekamaka nango kaka fola zela soki ozala kimosenzi ozokokofungola ebana yo kedi yo lakisaki mosenzi yango nasali yo boye ebana yo dala monango bakisala soko ozala kimosenzi na yo keba kisikeli kosakala awa te ozokopa Porsche donc fongola yo lakisinga te me ngambo nazokotisa mpo na yebe eza système ndenge kaka ezalaka système abenda boye so lakisinga keba na yo ok merci beaucoup oyo sikoyo lomani voilà le mani oui voilà le mani pour homme donc ozo comprendre dans ce qui ozana kibolole oyebisi ngai na lakisi ndenge ezalaka bien parce que ça mutama yelo fanda na poto il faut yebaka biloko eza neti basenzi wana te awa donc ça bisenga na musenga nazoluka mbongo na ngai na bamaka obimi na malédiction wana chaque parfait na la kiso eza 20 000 pièces zela ah to na ba millionnaire voilà ba parfait millionnaire awa pena il faut na ya na seki pena bo awa ezali mikambo ya millionnaire zela sikoyo voilà awa omoni yana biso na chaque parfum eza 20 000 voilà chaque tire zela ja oyo kofungola kuna te fungola awa bomoni awa na fongoli voilà tozi awa en tout cas bomoni bino moko eza 20 000 sikoyo ndeko soki oza na posa ya commerce bengano kaka numero wana eza wana susu yango oyo okozwa papa na biso papa sasa yazali oyo pe grossiste ozo comprendre voilà ezala système bakofongola boye tala bamomi yo mutu opesa mwasi cadeau te otala mwasi ya mère madoma oyo totala mwasi mamuke moi cadeau esala bien mère madoma oyo biso tomona na kuna mobimba toza mobimba très bien donc baparfum eza baparfum millionnaire tozomona neti chaque couleur tolakisa bino toza nango 20 000 pièces 20 000 pièces vraiment donc obengi na numero wana okosala commerce soki obandi commerce oyo na 5 000 balles okose retrouver peut-être na ba 50 000 balles. Mais quel comme chaya au niveau miki. Na comme chaya au niveau miki. Na bino na ko fa pauvre ka ngande volole na dizembe. Ngande zoba na bino na yawa. Voilà. Na fanda ka TikTok na finga batu na ba YouTube. Mais bino pe bisenga senga. Na zolu ka ndinga ko somba ndako na poto na zolu ka ndinga ko somba ba terrain na Congo. Na ko kota museleke te na ko kota partout. Na zuli dusu oyo Congolais moko azwite. Na ko pere na ba grossiste ba conteneur ozomona oyo tandami oyo yango ba conteneur oyo ekosala ke ngana mvama na mboko vraiment parce que ba biloko ndenge za ebele ekonvamisa yo muto ozolanda biso soko okoti na kati ya kopo oyo osombi stock na yo oteki kuna ndenge olingi parce que ba prix bokozwango soki bobengi ngana kozala kizengi ya kofi olomide te kofi akokomande nga te nakona kizengi nabanda asali pieka na ye na robo de na baba asali pieka kwa kabela na kombe bamongo bakabela bato ezalaka ba 500 ba 300 so yebisanga ngana osala na epa l'état vraiment na pe na ba copie ya boye na ke lolanda bato na kimande ko na koluka ba na boyi Koti pena si meka bobenga ngai te akoti meka tobenga ngai na yo amekate soki aza na posa benga nga po asenga nga peut-être place akozwa baparfait po amemela bamusicien ya Kinshasa toza na kati ya commerce na commerce baboyaka asombela beriki tuti asombela landri japonais mapeke ezolumba esolo kuna na Congo depuis landri abotama ayebi te soki parfum kitoko ezalaka na mokili baya kosomba epai ya bagrossiste osomba na prix ya bien te ntoka problème na ye te ofinde asalela ye mwa don asombele biloko ekosala biso bien ndeko na nga René nga na kosenga na yo okota na kati na landa yo kozanga kaka ba question na yo comme ça to continuer otala
po awa tozaka na dépôt moko tozolakisa zelanga nazoya kuna tozaka na dépôt moko tozolakisa bana Congo botala bino moko tozaka na dépôt moko tozolakisa kende kota bana na kati kende tokei vraiment toya awa tolakisa vraiment mama ndenge ezali voilà mais keni plana oyo ti koto nyonso doki nyonso ka ba marchandise yango na yango papa nalobaki nalobi kimandie nde tozoli te tolingi na biso makambo bakimandia wana vraiment tolingi te en tout cas félicitations etondi awa parce que mon frère soki tosuki libanda bato bakokanisa ozokosa ezoko malonga eza te ozwaki kope yango ndenge nini kope oyo eye mabe makasi euti na Allemagne lobela mpe baningano ya Paris wana basengaka bato ya bongo batika bisengasenga papa na biso sasa azali représentant oyo akopelaka na babayer vraiment ozo comprendre papa sasa bada kope oyo na Allemagne sikoyo akitisi yango kote oyo na Belgique yango ngai naza awa papa sasa alobi ken pena okomi na bana ebele boye kotikala kaka butu ya kosenga kasi bamatolo na bamatolo ya kokota kope oyo ekosala biso bien mais bamasa mabe ya Paris basala effort bakosala effort bakozala effort babotala awa nyonso baparfait donc makizi yaya nayebisi yo chaque parfait eza na 20 000 pièces vraiment chaque parfait donc oyo pe simbaka René awa sikoyo il faut fina bonde puis donc ezobima donc awa desa bosikelo na nsima kuna danger bandeko nanga kokosa te tobandi na na conteneur moko tolakisa bino 20 conteneur ya biloko il faut komakise bato félicitation ndeko banda kolakisa nanu carton moko po kuna libanda vraiment bayela yango boya banda na kofongola eloko moko po libanda bato mosusu bamonaki biloko bien te vraiment fongola ye awa nakalisi millionnaire omoni millionnaire voilà donc totia boye pour ne pas tobuka te voilà ye oyo bomoni baparfait oyo eza ebele makisi bazwi couple na mikili akomi na echaye auti bulo aye pe kote oyo donc azochaye donc kitoko kwa azobeta pe YouTube na ye pepele voilà kuza oyo lisusu baministre kutu bateka bangulu na basali baferme bonga nazwi kota parfait na bukana tala oyo pe bomoni donc deux fois te baparfait eza awa tellement ebele ya blague te donc ezouta baallemagne fongola ye baparfait ndenge eza awa do bandeko na ngai donc mystique marque na marque eza awa do fo yebaka ndenge ya kosalela yango donc kobenga na yo ngai te zwa nimero eza affiché benga grossiste kosolola kuna donc defate awa omoni oyo pe ya mama awa ndenge ezala tia tana mwa boye yaka mwa boye papa donc bana Congo baomona tala molangi yango kitoko boye sikoyo bakwapa boye nga nalandaka kofinga mutu na réseaux sociaux mpona osala nini omoni apres to ekomi kokanina na banzela tala sikoyo parfait oyo par exemple donc parfait oyo par exemple voilà tala bino mo bomoni d'abord il faut mpona eza makambo ya boye na bote aussi parfait bo d'abord nalakisa bandeko donc eza d'abord oyo eza te lobo elingi beta kano oyobeta kano te obimisi oyoka lopa olongoli mbala moko ale mwa tu ovale nango donc voilà biso tolobaka na biso mingi te en tout cas makizembe tomoni baparfait vraiment c'est terrible toyaki omoni mutu soki ozwi kopi moko ya bien nzambe apesi yo kopi ya bien il faut olakisa mpe na mokili tala buti oyo soki cigare tala oyo mpe balobi vraiment oyo cigare voilà des parfaits et des parfaits awa bandeko na voilà des parfaits et des parfaits donc balobi esika otie matambe epesameli yo voilà donc c'est pas que non oyo kote babule ezalaka te te ntango oyebisi ya nzambe ke nonga natie matambe na awa baporte mpe ezofungwama tala makizembe ye oyo na Belgique ye omoni papa nakokoma te na banda komondelaka bawera bajibe neti jibe ndenge azobeta jibe akobeta na arena kasi nzela ndenge bato ebele bakokoma bamandia awa te kanga yango oyo tolakisa bato ka parfait moko efungwamaka neti grenade bazela bamona yango babengaka yango Arsenal azalaka neti grenade ye bazwaka na zamba na kati ya carton na ye balongolaka mpe fongola ye malembe na se wana biloko ezala awa na se oyo mpe ezala awa donc oyo ozofongola grenade oyo omoni obimisi boye lakisa ndenge ozofongola fongoli boye parce que eza ifo benda mwa
moi ndenge ezala do bendi boye ezala boye bato bamona otie boye omonde sokindi malembe obimisi Arsenal azana matiti na kati voilà matiti na kati donc yonde mwana ndeke alali na ye ndenge bataka ye parce que ça vraiment très cher voilà oye awa ezalika muso peut-être muso eza grenade to kufa bon kufa te awa obendika mbala moko ti masolo carré voilà muto pesa papa parfait te la sindi wana pesi papa mutuka apesi monde la pesi ke faut que vous le mutuka to bisaki bino bakolapa voilà donc c'est ça un peu quoi voilà awa eza premier épisode toye kolakisa bana ya Congo bandeko ya partout que mbongo eza na façon ebele ya kolokela ngo tozwa parfait ya suka voilà tozwa parfait ya suka papa la like bande ko parfait ya suka awa ezala na système que non voilà ezali kamute remete le temps que za mi qu'il faut ba système ngo ngeta awa donc odika ne ezala voilà mbala moko odika ndenge ezala donc bendi tu masolo sili ba prix bana Congo awa na téléphone zela awa okozwa babiloko na fola ya blague te ozwango na fola okozwango vraiment na fola bozela René zela to clôturer biloko oyo tozobisaka bandeko na biso ya Congo babiloko nyonso tout to présenter bino vraiment en tout cas ndeko na ngai René salaki ngai pasi makasi kotala ndenge peuple congolais azosouffrir nalobaki non naluka mwa lidusu nini oyo ngai nakoki kozwa po esunga peuple congolais oyo aza na mwa fond ya moke amultiplier fond parce que awa soki okoti masolo oyo ndeko na nga René bénéfice tokoloba te okozwa bénéfice aux assistants que zo sunga bande ko bele azala moi commerce c'est pas avancer quoi depuis mokili ebanda na on mona commerce o mutako gagner 100% te okoki ko chambongo na yo 5000 obino na chambongo na 5000 na kota na coach kopo parce que ndeko okoza na Kinshasa osola na numéro totie wana ya papa sasa obengi basaleli yo carton bien colis moko boye eye rapide okokende koteka yango mpe na bafrontière ya bangola okoti yango mpe mosusu na donc partout kaka okende osombi stock ino ebele soki otie 5000 oganye mosusu 50000 60 mpo nayebi kopo oyo eloko ya boye neti carton boye baministre bakozwango avec honneur bakohésite te siko soki oyoki prix ya boye kaka oyo carton moko boye sikoyo soki osombi neti 1000 pièces papa sasa atieli yo 1000 pièces na yo 1000 pièces no eye okobénéficie na combien nayebi te donc bana Congo il faut bozala vraiment mayele parce que eza kopi moko ya monene oyo eyeli biso na kati ya mboka vraiment c'est bien makizembela c'est bien obangi sakinga na sasa bibe makizembela kati ya conteneur likamusu nini awa na conteneur eza likambo ya terrain na nga moko te eza terrain général surtout ya bandeko na biso oyo basalaka commerce ezalika tala fongola bandeko na nga okadena oklebowa mobuse donc klebowa yango eloki yo fongola onyokaka mwasi na bolingo yango oyo fongola ya parfum sikoyo kombo nango mobuse donc mobuse yango wana en tout cas bandeko na ngai vraiment boyebi commerce très bien pena boyebi commerce hésiter te numéro kaka yango wana eza cadeau moko boye oyo peut-être bato mosusu batongela yango baimmeuble mosusu biso toyokaka mpasi ya pamba ya koloba eza kopi mobimba to surtout moto aza na lisu ya commerce otala biso amwede kopo na ngindikopo na kosomba nga mpe nasolingela yango bulu boye oliyokanga mwasi ya bolingo par exemple papa mama nakangi bolingo na biso tala kadena yango nzela yango oyo kombo nango yango wana mobusin danger kombo nango yango wana klebowa donc bokota bokozwa yango donc eza kopo ekotongela babato bandako ekokomisa mpe riche mais soki bosololi kaka na nimero wana boyoki prix ya boye
ya chaque nini toloba en tout cas boko hésiter te papa sasa téléphone na yo charge kango mpona amona façon kozala saturé mais Makizembe mais olobi nini mpona mokulu ji bempela ndenge obeta awa na accord bisoka bonne chance bisoka bonne chance musicien nyonso akoya tobeta okombata musicien te oye kobeta tokopesa bonne chance soki esimbi produit yoki esimbi soki nde esimbi te tozana mpona critique donc tozana te mpona tokosa bato esimbi te toloba esimbi bonne chance na ye papa chéri aya obeta ekosala biso toujours bien toza na so badiversaire na ye te vraiment aya obeta toke na biso te toke na biso je pense tosukisi wana merci beaucoup merci na bino nyonso olandi biso baza na mato ya koyoka tala ba million te me pesa ozo sinisa pesa mo conseil pour bandeko ya France kama matoro phototika via phototika via sala te na poto via flatterie phototika vraiment kakop neti ngabo lundi à vendredi na kenda na ngaka yo ya mundele moi samedi dimanche na ye nanga business nanga ope na lukambo vraiment quelle félicitation c'est bien comme ça ezala bongo to suki awa en tout cas merci Prophète Emmanuel Dodi sœur Pauline Lumba RDC Monde donc merci beaucoup OK kitoko merci kitoko to Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a fait ça. bato oyelaki yango donc makambo ekende bien Ah bon? Jideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.